bandeko tango basolda wana bakendeki bake kokutana na Mobutu babandi kosala moto na moto abandi kopesa badoléance na ye mpe koloba mpo na baninga bandeko babolingo place toyaki komona ete Mobutu na bangbanda oyo nyonso bazalaki na bango kaka bato ya baje yango na omonaki ete ekomaki na moma moko tango Général Mayele ayaki mpenza kokotisa mwa logique na kati na likambo ya armée akomi kolinga ete soldat nyonso tu ase retrouve na kati na mosala na ye mwa baavantage ekota bazalaki toujours kotia Général Mayele bakale wana ebandaki kouta wapi bakale wana ebandaki kouta parti ya Ngbanda bandeko babolingo tosalelaka bino émission moko boye mikolo eleki kala na banzi baauditeur na biso mosusu bakoki kozala na mémoire mpe kose rappele na émission wana tolobaka boye na Congo kuna bamilitaire bazalaka komona soki bateni eye ya basoldat okomona ntango mosusu soki bapesi ata 60,000 teni mpo na kankokolo na kati na bateni wana oyo ntango bapesi ndenge toyebi ete bateni bazwaka yango bapesi na bakonzi bapesi na basoldat mpo ete basoldat bazwa yango na ndenge ya gratuit Ngbanda akoexige na chef d'état major ya kankokolo ayebisi ye alobi bateni wana ezali 60,000 soldat nyonso akosomba teni wana soit na $20 na $20 wana soldat nyonso akosomba teni donc $15 ezali mpo na Ngbanda $5 ya commission mpo na chef ya état major bomoni ndenge babandaki kosala bango mpo na koyebisa bino ete bino bato bazalaki koloba ete basoldat bazalaki kovivre na ndenge ya malamu mais sikoyo nde ezali esengo mingi mpo tozali na baelema oyo tokotalisa bino boyoka bino moko ndenge nini basoldat ya ntango ya ex-Zaire ndenge bazalaki kolela liboso ya Mobutu ndenge bazalaki koloba na oyo etali meme baavantage na bango bamonaka yango te salaire kutu kumfuatina alors bato oyo bazali koyela biso na bahistoire na bango mpo na koloba ete ntango ya Mobutu basoldat bazalaki bien soki ntango ya Mobutu basoldat bazalaki bien ebongo basoldat oyo liboso ya Mobutu bazalaki kolela nini bolingi boloba ete bazalaki koya kobetela Mobutu maboko mpo na koremercier na ndenge bazalaki kovivre malamu na ntango ya ex-Zaire to bazalaki kolela baadoléance na bango mpe esika toyaki komona ete Mobutu mpe azalaki comédien liko mpo na nini tolobi bongo parce que ntango Mobutu azali koyoka deja bato oyo na badoléance na bango ndenge bazali kolela basoldat oyo baavantage bazwaka te bamakambo ebelebele bandeko eloko nini ezangaki ete Mobutu akonvoke bakonzi ya likolo mpo na koyebisa bango ete tala bayebisi nga boye baavantage nyonso napesaka basoldat oyo botiaka yango wapi mais Mobutu azali kodefendre bakonzi oyo bazalaki koboma kaka basoldat wana mpe Mobutu azalaki na ye kaka moto ya nimero na ndenge nini ntango basoldat baza koyolelela ye bamakambo ya pasi ndenge bazali komona Mobutu akomi kodetourne lisolo na ndenge akomi kobetela bango bamasolo ndenge nini bato oyo elingaki esala manevre alingaki adinda mpo na kodistraire bango mais Mobutu ayebaki meme makambo oyo ntango aza koyebisa bango na deblokaki 11 milliards na 20 ngombe 11 milliards wana kaka ezali kaka bamaloba bachiffre moko kaka imaginaire mais eloko ezalaki te Mobutu azalaki moto ya nimero ye moko babandaki koyeba ete basoldat wana baavantage na bango bazwaka te mais olie a réagir ye akangelaki yango miso yango wana momoni suka na yango nde yaki kobalukela ye
yango wana tozali kotia baimage oyo eservir meme bakonzi na biso ya lelo ya Congo mpona koyeba ndenge nini soldat banegligeaka baavantage na ye te po ete soldat azali wana mpona kobatela mboka, soldat azali wana mpona kobatela ekolo bamakambo ebelebele. Yango ete tozali kosenga na bino baimage oyo tokotia eservir bino bakonzi ya Congo boyeba ndenge nini basoldat na biso bakoki kozala. Epuis systeme oyo soki ete bozweli bango bateni ya sika bobanda kotekela bango ndenge ezalaki na ntango ya ex-Zaire te. Bateni ya basoldat soki bopesa bango gratuitement mpona ntango ya ex-Zaire bandeko. Bokoyoka mpe ndenge basoldat na bango moko balobi bazalaki kokemba fort, bazalaki komona makambo. Yango wana bandeko ba bolingo ebongi malamu boyebaka yango ntango bino boyaka bosalaka badéclaration koloba ete na ntango ya ex-Zaire kutu basoldat bazalaki bien, me boyebaka teke babiloko mosusu bolobaka biso tokotaka na sese mpona koya kobimisela bino baelema oyo ezali kocontredire bamaloba oyo bino bolobaka. Yango nazali kosenga ete avant totiela bino babilili wana bomona ndenge bamilitaire ya ntango ya ex-Zaire babandaki kolela koyebisa ndenge nini bakonzi bazali kodetourne baavantage na bango. Na kosenga nano na papa Roger azwa maloba ebongo nsima tokotiela bino baimage wana mpe bokomona papa Roger napesi yo maloba.